masiko fona tindika po bato akomisiko attention na komi awa azaka na église ya Coutinho aza parmi ba ceinture ya Coutinho komone Angel azana bana na poto avana na barumbu babenga mama bishop aza sorcière atiaka bato maboko na église ya Coutinho po ayibaka ba destin bato basa na église ya Coutinho bozoyo kanga mwasi na komone Angel azana bana na poto bana misatu ya basi mibale o misatu na ya mobali nazoba yotanga komba bana na ye po point focal na ngisa bana nete po na bana ne akanga ba ona kindo ka bibisa ba vina ba komone Angel mama bishop aza pa Coutinho aza sorcière ayiba ba destin bato mingi po kezi zani na église ya pasteur Coutinho voilà bato bazaki pa Coutinho bokeno yebisa ye atala mama wana bien amema soki maiza makopa na bango wana ya problème na bango menga na kangaki na sorcellerie ava kuti na bandoka na kangai de mo kala bato bayebi na vidéo izana na nini donc na zoom sinyo po c'est comme si bato mingi bayoka kité sikolo kwa bato bakomo yoka bokende pa Coutinho boyebisa ye mwasi mo ozana komona Angel bobenga mama bishop azana bana na ba France na ba Lyon bana azamona mbali komone na otanga ko mona nete po voilà na niwo sali bana nete po bana ni mo azulu ka bon aza sorcière allons en église one OK po bato ni on temps bazo tia bato maboko bazo tia ba malédiction bazo yiba ba destin ezalo rola ona kanga na France wana o église one ezalo na lobaki ezana na 20 soki 93e arrondissement ezana na 91 donc 91 voilà na Pantin et le monde on pour natali vidéo na yoki yemo temps azolo ba na sorcière azo bisanga abi église so na 91 soki 81 91 et le monde na Pantin voilà alors soki la gloire de Dieu soki loni voilà kabundu soki bazami bale mo komone pasteur Mbo na mwasi na ye Esther na mususu soki Antoine Kabunga soki nini yo Kabunga na muto akunda iloko na mabele akunda iloko na église po bayiba ba destin bato parce que muto a dirigé na likolo eza Mbo wana so la la basi ebele voilà fallait na cette vidéo mais tant na mambo isali donc voilà ala la basi na église na yiba ba destin ba muso tia ba boko yiba ba destin wana eza na France donc na pesi na pona bato bazali boso bato na kati ya église na kangai mosi mo dernièrement komone Kalunga aza muto maboke Kalunga foza babenga ke mama Kalunga aza muto maboke aza sorcière abando batama tina na kanga ba vidéo no ya bando batama donc nakanga ke 3 jours passés Kalunga mama Kalunga aza na sorcellerie ya maboke ana sorcellerie ezana mwana mosi mo komone Fatou Kayembe voilà azana sorcellerie na kanga ke pe dernièrement ana so azana maboke ayisinga azana maboke po ngaso na kangiyo tema opesi ko motema na yebio te na yebso pesa ko mona TikTok ayisinga ko mona izaka Fatou Kayembe na kina beti na TikTok na moni na l'extérieur izayo OK voilà yango mona zo pesa bino ko mona bon Fatou Kayembe ana sorcellerie ezana mwana maboke komone Priska bato batola ba maboke kombo Priska na ebelongi nete pote mazaki na yosa nani o nga komona Priska nani o Priska komona nga Priska soko utalika na nini Priska théâtre congolais za Priska ngabi na ke tala ngana ke luka na théâtre nzoka bano isanga na ke na TikTok na tala na beta Priska théâtre congolais te ma vitesse na kipe kote na ke una toki na TikTok te mais na enregistre donc Priska komone Priska azala sorcellerie nakangi mwasi moko lobby et avant-hier mwasi moko lobby na France tango nakangi ye natuni yo zanani apesi nga komo mo abi komo neza Muluba Deluxe ngai Muluba Deluxe babenga Muluba Deluxe ozandeni o naza monzo to bona mo munene ngabi na TikTok komo nezani o komo na yango na Muluba Deluxe na kina TikTok na beti boy na moni compte mo TikTok ezana belongi fixité on desa le mo polémique ngabi me na mo ne longa mutu mo ta yolo bisa munene siko na mo ba o nzeza ba video sangana so Muluba Deluxe na tuni komo na ale na bwa kile moto ngabi nazo na o détruire na la temps ça bozo bati na bo fe moto zo moto ale komo biso komo o zana loba komo na ba benga nga la marraine
la marraine ya tatou. La marraine tatou. Tatou la marraine. La marraine aux ana sorcellerie. Nakanga kyo. Aux ana sorcellerie. Na mobali na yaza sorcellerie. Mobali ne komone sugi José. Elo moni José. Voilà, elo moni wana. Bana sorcellerie. Na tuni oloka kande na communauté. So boti attention ko ne ba loka bino so place na loba yango. Alobi nanga to sisaka énergie ya ba congolais. Ngai bo sisaka énergie ba congolais na ndenge nini. Alobi to luka biso to luka ernyu so to la liboso na bango. Tant que to za liboso to tant que to zo tana bango. To zo énergie na bango. Spirituellement to yiba énergie na bango. Do énergie to vivre nango biso bandoki eza énergie na bango bango ba raté. Donc tu ne to zo bina to zo créer ba activité pour to za la liboso na bango eza to yiba bango ba énergie. Wana la marraine to yibsinga bon. Na tunyo boloka bana nyatangela bakobo bakarine na batunyo so bazali ba liboso ebele bele ngabina na bezo yoka bangote. Mais wana na yibongo déjà. Voilà. Ozolan. Donc la marraine à la sorcière. Yes, à la sorcière. C'est la marraine, voilà. Alors après alinga ko sango muluba delix ngabi elongi mutu yo bizo munene na mona mutu munene tena konto ya muluba delix. Allez, comment nous c'était ça alinga ko sayo. Fait na bokele moto. Ngabi aliloba comment nous nani. Oh c'est là, zana loba. Comment on va bien la marraine. La ngabi la marraine deni. Oh la marraine sugi tatou. Abeti na nini na moina ngabi oh yuzayo oh ezangai. Na tel ngabi. Donc lokaka. Oh na lokaka. Tout ça bandoki. Ngabi okay boloka nani o to lokana mobali nanga ngabi na mobali na o ngabi so boloka asunna nani o to lokana mobali nanga na mobali Karine Mokonzi mobali Karine Mokonzi bala o te mobali ne mo boye ba kabocho kabona nga mobali ne ba kabocho kabona yé pas na sorcellerie o ngabi komo nene allez mamo so ali o te o yemo ya koloba ngabi natali ngabi yemo ya koloba apesinga komone mo bando beta mambo ni ngabi zela to yeba allez yola marraine zonga loba mobali ne komone poli azonga pour komone mondo kisonga akosa o mona so tuni kombo akomo raisonner sur pour ai akosa ai na bina na tante na bengani na bengi ngabi yola marraine loba komone yo muto be olobi olokana apesinga kombo na ya mwana na bango sugi a riereta sugi mama riereta so aza papa ya riereta sugi loni mwana bitiso Karine azala mwana moka arriéreta so arriéreta sugi lo monde ngona papa na sugi ville ba komo mo ba ndingona biza na koma yango te voilà tellement na Karine komo mwana ngabi bo OK aza papa nani o ba botane mwana sugi arriéreta ngabi o baza ensemble o te ba carbone so tango na yo fanda siko na yo comprendre que po obwe ba na tanga sorcellerie eza façon moko ba se multipliera nande bazo mientu ba jour na autant que ça sorcellerie bo comprendre ma mobile donc bazo se multiplier liboso na pour basisser énergie na bino et là on a focalisé sur na bino na focaliser na bino ba peuple batu nyonso na kanga wana ba sorcier nyonso na o baza liboso na bino pourquoi nazo tanga bango na dévoiler bango nazo exposer bango eza po basisaka bino énergie omoni makambo nyonso o bomona bozo envier bango eza bazo sisser bino nde énergie yango moni balinga mingi kozala na ba place ba fête zela omoni o eza liste ya bandoki mso ebele o eza bandoki mso ba quartier o eza ke ba yebani te moyena na yebisa bino po so bimi na radar spirituel na tunyo zanani o na zaki ngani ozana ina public o te na kendaka ba fête ozoma siko ba tumoso baza donc nana besoin tanga bango te ba liste mso na ochango na ba groupe voilà na besoin tanga ba kombo te ya bato ezaki boyebi peut-être bon na ochango na ba groupe bo kuta ba komba bato boyebi peut-être na ba liste wana ngana otanga bato baza liboso na bino po ba na facilité okota na bandako na bino à travers ba image po yeba ke moto zo régner na ndako na yo azadi en autorité quelque part na ndako na yo spirituellement et là on est boyeba te amwana moto déjà akota na ndako na yo spirituellement akota na image yeba ke ezana deux portes ou eza spirituel ou eza na âme na yo eza miso na matoi moto déjà olanda otalaka ozali ti fanatique na ye ou be olanda ki souvent opesa ke miso na yo na matoi no yeba ke aza na influence na vie na yo quelque part
c'est comme ça basala tout basala liboso bato po bakota na banda kuna bino parce que tant bazo kota na ndako tant ozo pese temps na yo yeba bazo siso énergie na bino na yango bango ba vivana na tuni la marine bi parce que bino bo en énergie na bino moté alors bioté biso to énergie te bo muto wana zo énergie na biso na tunga bi muto ngona ngabi tanga ko mona ya awatanga asa yo loté o satana zo énergie na biso yango to na énergie te surtout vivana énergie ya bato oyo batala biso voilà ba muso ba kena ba fête na comment mambo ba doit toujours bazala ba place oyo na ba troupement pour c'est comme ça ba koyiba ba destin bato il faut yango mona baza toujours na soit ba organiser ba fête soit baza place oyo ba fête ça soit eza place ba manifestation ça soit baza liboso bato pourquoi pour ba limba za toujours na kati ya bato pour ba sisser ba yiba ba destin bato ba sisser ba énergie pour baza empty ça na vida bango ba comment ko vivre na ba énergie na bino au moins est-ce que muto zo vivre yo muto ozo lesa muto wana mais ozo na physique spirituellement ozo lesa rayi mais physiquement ozo envier ozo la ndoka senti ya yebani nzoka yebani pour assister énergie na yo na mitu na ba passer ba terre ba tuni na kati l'église ba passer ba terre na biso nini na kati communauté ba passer na ba terre biso nini question na mitu na yango na ti lelo na mitu na ba passer ba terre nini mais na zo ka réponse té pour baza supposer bazala ba père spirituel baza supposer bazala père spirituel et non kaka baté abatu ba mambo mabala ngabi me uzeli boso che uzumbi nga pasteur mais uzoteka lo ba mo biso toté na social pourtant nous na mupanja mususu na teka na ba mama mabala na conseil mabala na conseil yes on est social na benga social voilà na kolo ba mama mabala na kati mabala ba mnyuso ezali sexe ezana kati ko bota na kati ko lia ko yiba ko boya na ko eza makambo ya social makambo ya société makambo ya mabala ya ba couple yes ya ona lo ba on a sans crainte sans réserve pour eza social mais tant on a on a la parole de Dieu il faut en la ligne il y a ba verset biblique ya makambo etali Yesu ndé na ucho lo ba ngwana bo na teka Yesu Bible na kozo mo exemple mukali banda mais il faut nazala mingi na Bible na makambo ya Yesu mais mingi bazora même pas 15 minutes na mambo Bible bazora lisolo mutu mo boye to yoki neti mikolo yo yoka ba passer malwa to yoki mikolo yo do matin na bango koma ya mikolo yo onde Bible ba koma na mikolo yo au moins exemple moi muke mais il faut la contexte il faut la verset na ba référence à ba verset biblique Bible la présence de la parole de Dieu amène la lumière et amène la compréhension humble. Et l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, il faut lire la parole aux autres dans la Bible, mingi, qui va lire ma solo batu. Surtout si tu as chair, il faut lire la parole mingi, il y a ma lumière. Côté ma solo batu, tu as parole en verset biblique, moko, à l'outil ma solo batu belé, au bêti ma solo batu belé, à la parole en verset biblique, à le Seigneur ma bonne, à la batu basu lumière, t'es pour lumière et où tu as la parole de Dieu. Il faut ter ba verset biblique ba ozo biblique on a ba référence aucune référence au lobby au PC exemple la référence biblique OK yes ozo pesa bon la parole pesa bon lumière ya on te ko sa lumière na vie na bon mais so ozo masolo ba to parole verset biblique ba ozo la toujours na molili c'est ce qui se passe dans la communauté voilà donc ba si ça a bien énergie ba à travers comme on va distraction voilà comme on va distraction ba zo boire que ba malédiction baso bazo yiba bino ba destin et puis bazo détruire ba vie na bino pour ba tumso ba pourquoi obengi bango kate oyesa bango ozo sali réputation donc réputation na bango nde il faut to bomba yango mais tout on va bomba ba quoi c'est ça au moins que communauté za bizenge au moins na mutumso mona za parmi bandoki mais azo ya neti azunga asala neti bimaniza muto malonga pourquoi obengi bango yo moni ndoki ndoki soit na mission atika kati a changer de forme mais il faut aboutir à la mission na yi batika kati ko ngata so kangi ndoki nde mission esile no ako changer façon mais il faut pour ba pese ba démon pour mission ne simba soki a sala ngote ba démon na ba retourner les ou soit te follow ça la sacrifice so sacrifice ils étaient au moins ba bomi etala nga mama leki na bete no solo mo po bozola na mama leki na mo aina sorcellerie mama leki na moko azana sorcellerie ba pesa maladie wana na sambela na musique boy wana le solo va to sambela mine beti in the mighty name of Jesus Lord cover this live
na oke puye kala mingi te me na sisa na lisolo to sambela pe na puye mama leki na ngaza na sorcellerie. Father, I cover my house with the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus over my house. I draw a line of blood around my house, and I raise a wall of fire, fire of the Holy Ghost against every arrow, against every spell and curses in Jesus' name. Amen. Voilà. Po na osambele ko kidon fona na kangani na po nazala po tawo no sisa na kesambele. Voilà. Mama leki na ngana sorcellerie. Na sorcellerie na iba peseke maladie po abamanga. Ok, pour abamanga. Wana zana musicien. Pour abamanga. A umeli sko na maladie na maboko. Na sorcellerie. Sko ba jusqu'au babi ozoko ka mutongo te po nde place ba comprendre que o za grand chef o Babylone simba kate. Aiza amoninga. So kwa zuka boy alinga bamanga maladie na bungi. Wana na kindo ine wana ta atatolaki. Na aiza no iza film te réalité. Owe na mama leki na ngamo. Voilà. So que moni n'esprit ya moni amso localiser nga so jusqu'au malade po bamanga na bungi oh na mona kito na mona kite voilà mbara msusu tongo se pepe amoni nga alinga so malade bamanga na bungi so malade umili na maboko ba yebisi ko fo babambai ko zona abela zona kakanga muto yo balinga ba pese malade na po bamba nga kaka tawo malade ni bandie na bandio ko futa le mbongo po wazo traitement yango bolamu so sala mutu bolamu mutu nga boma yo eko boma yi ngana ibina wana na musique mondaine na ibi ma yes na prophète mais na mama nzambe te ngana bano prophétiser so to vandi boy na lobama mon avance o mona kana ibi so na ibi so kambo boy il faut yoka so yoki te e woyela yo tuna watu so vana na musique ba yesa bino na za so na tali wa bona ibi so ngabi yo ni mosala boy ko sala mutu ezana batu musu ba kenda bonganga ndeko moza na Kenya na soleni kutenye mangabi oyebi ba ngabale ba simiso to sabi yupi nous allons nous prophète oyebi kitongo bendanga ko bisinga bato ba kikisi natala ko ngabi oyebi na yoyebi na yebi kaka yo vanda kanye na yebi voilà to sauter na lingo ko tali solo sauter ba pesa maladie so umena mabongo ne babambi yemo alinga siko na ko mo mewa traitement. Parce que moni so sala mutu bolamu mutu ona za mission sala mabe ezelo ko lucha moto po bible pe lo biango so ennemi na liesa yi melisa yi na sala bongo ezelo ko lucha makala mutu na mutu wana nga so na sala mo na ndenga motema manam po azabe mama leki na quand même donc azobela na prendre soin na epo voilà po abika mais na éviter que maladie wana ezotunga sai eza maladie ba pesa po bambanga bozo ko pona siko ngana ko sala bolamu est-ce que na spirituellement et pelise les moto. Je me suis dit que je suis nakuta na beta de sona beta ngo rapeta pi nakuta yani mususu bafandi pananga nakuti ngana kuti bana nakuti pa portail bakanga nakuti umwe ka batu bafandi ndi mo likambo na ba mo bwa mikolo musu na yibai na pesa mbota bonjour nakuti nzo no ka mama leki so ko binga papi s'il te plaît tu as besoin ngai bona besoin ou problème ote mais yo yipa no kuti batu boyo o siki batu bayo luko ngabi te mais na yibi ke boye emso okay nazoya ta una ina fandi ote azana likambolo ngaba likambolo ok mais tout ça pourquoi lo batu pona zo ya fandi pana pour la traitement mais pourquoi lo il faut bovanda boyo qu'est-ce qui va pas ote yo mokolo ba ote ndenza monana misala mabe na bandulu kana boma yo maladi na zobela isa maladi ba bambinga yi pour na ngana pesa yo na telenga bi ok maladi zobela ifalo ba mangang ok siwe komi panonde ote telema yumeni na maboko na ko bamba yo te yango ba bambinga mo ngabi ok ubano ko bambanga te elegani ndeni ote soka na moni na bambo boyi obungi ngabi donc ozali na mission pena obambanga maladi quoi donc ozali pena déterminer obambanga maladi o kasi ba pesenga po soki na lieu te na bamba maladi atave maladi rôle donc programme eza ya kobomanga quoi donc elo signifie wana wana na kindoki ok siko zo sanga point ote siko moto eleki ngabi moto ngozo kutape nazo comprendre te na ko musique zika pa ngabi siko zo sanga point po moto esila ngana muto ba question siko sanga po na sisa moto wana ote ngabi back to sender
wana kuna ima retour vers l'expéditeur était pour notre na bibliothèque na bibliothèque ngabi ah omoni le simbité ngasko na oboma yo ngana ibisa ibon fara boy mo so ngabi na zo boma yo c'est le grand chef na ibisa zo kufa OK donc le voilà c'est que moto nego a moto ça au vendre soité donc faut longo a donc le place mususu OK passer na yo c'est n'est pas bisco yo vendre pas na mobile na ibida makamba boy ya vendre ça ngabi botine de place mususu ka OK mbujima yi pa ba famille na ye ki mbujima bon nga me ayi ba kufa donc nga bilo wani simate lo raté na zo boma yo bazong si mbujima ya zonge pa bande wona de mo ka boy sango ye ka kufi to zonga so awa soki ba pesi mutu mission bandoki basala mission ba pesa bon ba démon na pesi bino exemple na betel bino sur la malinga na pour comprendre que na yebi déjà na zanga intéressé ça depuis des années ngando ga osana lote moni ba tunzo tanga bana rien ya osala nazala ko na yesu te basala lote bonga mona zana kata yesu boy bandoki basala lote ba lote na tala na ko exposer bango nyusu mutu osala ngelo kata te ngaso ka mutu bimina radar obimika na nini spirituel na exposer yo atane nazo ba ona sina exposer soko me ko tanga ko kombo na place oza na ko appel na ko sala appel yes na ko sala appel na ko benga yo na yo se utanga comme na point c'est ça ce qu'on appelle ko fonctionner na puissance bando ba elo te bo banga ba pona bona relation na yesu te zala kana relation na yesu tika makambo ko lala ka basi tika makambo ko fungola makolo ele nyo pas mibali zala correct sainteté ba passer beauté à sainteté beauté à repentance beauté à purité so ko za mutu balala ko mingi balala ko par-ci par-là ozana ba cache ogo telemela ndokite sexe is apporte muneno bandoki ba itizaka na bino yango mona batinda bino ba isi ba mampuya ba hispani po bo sala fornication po efongola ba porte so tika fornication il faut se repentir il faut en relation na Yesu sambelaka ndenge sengeli zo connaissance solo au mona ndoka résister ogo ibisa ndoka be ko yana ko mona zo kufa ndoka okoya kufa bazai logoti basé le côté ngana so basé le côté so na Yesu baza rien basé le côté ndoki na nini warfare ya combat spirituel baza na place bana ba démoté bango ba itiza ba puissance ba démo bana puissance parmi ba principalité ba pouvoir ba dans le anglais principalities powers rulers all those powers there's no witchcraft is at the bottom so na jutan lobby na obi lobby guna na tank mo ba nini na pona l'exemple place sorcellerie eza na seze lokote yango eza na société kata bato eza lokote eza une déserté eza na territoire te eza na royaume te ba créer ba clan bando ba créer ba clan baza na royaume te de lo nyu eza na royaume te eza na powerless baza na ba clan yango sozo boka moto olingo boka bandoki moto oboka te na oboka na royaume kingani lo bana oboka na clan ya bandoki so bika na so boka na clan nyu so force nyu so combiner ya ba sorcier na ba clan na bino no bo ba sala ba clan baza bato bakla baza na royaume te yango baza baluka na banzete baluka na bangomba baluka na bazamba bakena na basimete baza na territoire te ya bango ya wote royaume des sorciers ezala raté baza bato bakla po baza na baitizaka force ya bademo bako spirituellement bako za royaume te mais bademo bana ba royaume okuta ke leviathan azana kata mai okuta ke python azana kata mai bo okuta ke Python so azana ni na Bermuda Triangle azana na triangle ya Satan Lucifer Satan Lucifer na Python bazana na ba territoire bazana ba royaume au mona ke na ba queen of the coast reine des côtes bazana ba royaume na mai mais bandoki ba na royaume te so kangendo kitune fonctionne na ba démonie a oui so na fonctionne na Jézabel na fonctionne pour bango mo bazana pouvoir il faut ba défa pouvoir ya ba démon so batani wana bobang kindo quelque part ils a la loi science boko tangisa ngope bako tangisa ngope boy ba tangisa le ba initier yo o komindoki o bandi pe opumbuka pe baza to obanga te bobanga bon pour bona relation na Yesu te c'est ça problème ndende ya mwana uza na kati église chante uza na bundumba ebele uza na kati église uza passer olala ba pasi nyonso uza diak